na kembo na Fachi. Kembo kembo. 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 Toko na kembo na Fachi. Faila kufa. Faila kufa. Muzika kufa. Faila kufa. Oh Fatie, Fatie, oh Fatie, Fatie, oh Fatia Kosala. Awa nazolo bakabila, Fayulu, Muzito, Shole, Ambongo, bangonusu bakaboni, Moïse, balobi Kabila nde leader. Sikoyo yo Fayulu lobi oza leader. Sikoyo bayebisi Kabila za leader. Est-ce que okozala sima Kabila? Bango bisoto na kati ya union sacrée mais makambo etali entre bango na yense bisoto na kati to yebite. Bango na kati ya union sacrée. To yebike bana kati ya union sacrée mais to yebima na bango etali bisote. Bisoto yepo na maman Elijah Mujinga oza Alliance pour l'unité du Congo. Bisoto yepo na bongo. Eza bongo. Bon, en tant que président Parlement debout, président Eric Matadi, Parlement debout sans formol, Nazandukuna, avec président Gilles, le président Gilles Kaloubi, chef de programme dans 4 Parlement de président, en tant que président. Awa toye toko yamba Fati Nazareth. Fati Nazareth toye awa lelo toko yamba Fati Nazareth. O sali bespoir na 4 monde, nde yango toko yamba lelo. Yango moni peuple congolais nyo surtout. A mettre regard na ye pona mukonza mboka o aza toujours et puis azali moi na Congo et pas azali 100% congolais yango moni tous les congolais o baza ba congolais baza étranger te ce que étranger tongo ya awa te to ye a parce que toko ya moi na mboka na makila o facha sana ngo yango na sana ngo yango moni ba pepe o ba yeko ya mbai bon pendant facha comme président to yamba plusieurs fois mais o ya lelo lokola va passer comme Fati Nazareth. Papa, ezali un seul président. Na kata Israël. Papa Denis Sassou Nguesso lobengo. Alobi ngai papa Denis Sassou Nguesso nga papa Fati. Mais na koma na Israël. Na senga invitation na koma na Russie, pardon. Denis Sassou Nguesso lobengo lobi alobi na koma na Russie. Na senga invitation na koma na Israël. Baba ko pesa invitation. Mais Fati Nazareth. Fati Nazareth. Donc c'est que moi na wana incarnation papa Etienne Tshisekedi a sa mission, une vision, il y a madame Nakata Mboka la mission. Un président chrétien, donc pasteur président, docteur président. Donc son titre, il y a monté ici Bakotou na Ngulu. Bakotou na Ngulu, Ngulu Kotou na même à la mère.
Tu sais que diplomatie fatia so beta oyoyo. Je sais. Il y a monde entier. Il y a monde comprendre papa Denis Sassou Nguesso Alexis Bisoboy. À la bibino, boso mona fati na Congo, ndenge mususu. Mais na monde entier, baso so fati di Kolo, Black Kadena, Fumuzulu. Papa, mukon yebaka ke mukonza mboka yemoko. Eza kutelo ko lobela te. Tokobeta bango, non, tokobeta bango 99%. Tokobeta bango 99, parce que tokobeta 99. Mokonza mboka lobi bango na France, alobaka na France, alobaka bango na Italie, alobaka bango na Israël. Tokokende na élection. Et puis tout yebaka que papa Tshisekedi là-bas, c'est l'IDPS qui va organiser les vraies élections. Élection 2023 et ça transparente et crédible. Tricherie ça te. Et là qu'on a zoné ça na mboka, donc qui peut la distraction wana te. La mouka bloc Kadena, bloc on a basali, sont des blocs il y a haine. La mouka basali bloc il y a haine. Peuple congolais doit viser mus na biso pas mouka tomolo mukonza mboka. Muto azana souci à peuple congolais. Muto azo sala makamebele pour peuple congolais évoluer. Yango to bi batunios peuple congolais osama kila. Ya Fati Beton, soutenir notre frère Fati Beton. Toyebi papa na ye, toyebi maman na ye, toyebi pe bandeko na ye. Ba on est surtout baso ba sont des étrangers. Sont des étrangers. Martin Fond des étrangers. Obi que Martin Fond des étrangers. Martin Fond la vendre na ndaku ya bokilo. Na Camerounais. Tiranga na lobana papa na ngai. Ba étranger ba ko sa na Fati te. Papa tu serais na buni mboko pendant 38 ans. Ba sala ki wapi? Est-ce papa na Fond la bundaki na mboko? Papa na Moïse abunda na mboko. Mais papa tu sais papa na Tshisekedi abunda na mboko. Vous comprenez? Tant que Fati Beton a su pouvoir, papa. Oyoka ki même yemoko Martin Fayulu alobini. Abi ngai Kabila bengi ngai. Na que soit pouvoir na kingakati na boy. Mais Fati Beton ki mimba que soit pouvoir na kingakati. Mais quand Martin Fayulu on a lelo a commis moi ça Kabila. Lelo Martin a commis asalani na Kabila, a commis moi ça Kabila. Si comme mutande ngona est-ce que soit qui président na mboka o. A soit qui ndiki boko na mboka o. Vous comprenez? Il y a un ici non, en 2023, élection Zali. Bana mboka élection Zali en 2023, to bangelo comme côté. To konzo et puis nous sommes facture on peut indépendant. A cause la yemoko. Tant to konzo en 2023, to ko kanga ba yini nyoso mboka o. Black Kadena. Ba prophète ya bal contre Fati Beton. Moto ya Nzambe kiti eziki si ba prophète ya bal bango nyoso bazika kate basalini baziki. Awa na minute oyo. Moto ya Nzambe kanda ya Nzambe ekimisi bandoki wana marche le 6 banile ya yango bakimi Fati Beton mais biso tuza marche te Fati bimaka me ya lelo eza suka akutani na Biden akutani na batu nyonso lelo jibile coupe du monde yango toyeko zela Jésus Christ mwana Nzambe lelo azokita na RDC tala tozana aéroport dans l'aéroport eza inondé. Batu batikali na cité te na centre ville. Batu tu ba ina aéroport international ko yamba nani Fati Beton. Mais yo ya olobaki ke mutu wana ba inaye. Baboya yi metale belé ya batu. Ba yeko salani. C'est-à-dire akutani na Biden, akutani na bakonzi nyonso. Yali ya oyo ba espèce ba congolais zani. Ba pesi biso mbongo 500 millions de dollars américains pour la forêt na biso. Esunga biso yango moni toyeko ya Fati Beton papa soki abetaka dame na sans été moye bana balia ezate soki papa abimi ayeli biso na mapa na ba avocat tolia en désordre Fati azoyeli biso 500 millions de dollars américains yango moni toyeko ya mambo na biso Fati na moni ba président bazowela koloba mais président abimaka mais lelo ezali final awo nazolo bakabila Fayulu Muzito Shole Ambongo bango nyonso bakaboni Moïse balobi Kabila nde leader sikoyo yo Fayulu lobi oza leader sikoyo bayebisi Kabila azali leader est-ce que okozala sima Kabila point d'interrogation Moïse ayela Kinshasa kimi yango wana télévision zangonga na tikile pe bandeko mosusu basala nini baloba pardon na ebiso boy papa na ngai na ndeko pesinga parole na sepeli makasi mais sango etambola biso ba congolais ba musu baza mayele te biso tozaki en otage na bapaya onyoso bazo boloba wana otokende boto bapaya soko otali Kabila banda kota na pouvoir aye biso ndeko na akufi wapi noko na akufi wapi mama na akufi wapi yebisa tuna Fayulu
Maman na kufeli wapi, ebemba papa ne wapi, tombo ya koko ne wapi. Bango nyonso baza bapaya, ambongo aza pasteur. Yo musana au côté ya bato. Kabila bando bomba bato na est. Akundi cette camion na maluku. Hein? Parfois commune. Ambongo so lo binini. Hein? Yo fayu lo zaki na parlement. Kabila zo bomba bato. O lo binini o so to mola tampo sa na parlement. O lo beko convoquer Kabila na parlement justifier comment bitumbeza kuna bazo bomba. Na braza bazo bomba. Partout bazo bomba. Lelo mwana mboka makila bana mboka beti. Félix Etienne Tshisekedi. Anzi pouvoir le bi pona ngai. Pona famille na ngai na mbande kuna ngai. Toko kufa pona ba congolais. Hein? Toko pona ba congolais, to libérer le peuple congolais azal pe mutu. Comment bino besoin le pona d'identification. Boboyi. Gratuité à école. Boboyi. Papa ou pas déjà plus âgé besoin ce médicaux félé. Boboyi. Hein? Maternité. Maternité pamba boboyi. Tout ce que na bino wapi. C'est que bino boye ma peuple congolais. Na yebisi bino tous les congolais au bakolanda police belge combattant il y a 11 minutes na sengi na bino boye. Bonanda batwana te baba nyama to benga na baona makofi. To benga na kabina makofi, mutu to benga na makofi. Biso zo kamanduki te. Ata ndenge bozo bokabola ba machette na bakuluna na sengi na monsieur Kasongo. Panza ba policier partout. Tele bakuluna ndenge bozo sala. Tele pétrole Congo babomi recevoir lobby na ba machette. Partout ba machette na batwana. Sala makasi kangale biso bakuluna kangabe pa fayu wana toke na batoka na sala bilanga. La personne merci. Je crois tout le monde a satisfait. Il y a un aéroport pour accueillir le président de la République, notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, béton, qui s'est là sous Biki rouge, biso dans la section d'Aipen, de mobiliser vraiment basi combattants, to sangani pour la goyamba président Nabiso, Fati béton, bakisela kaye Biki rouge. Ngai nazali di progrès. Biso tozo bunda toujours na UDPS oyo to banda papa na biso bakufa balakisa biso nzela ya UDPS babibana peuple congolais fongola misu parce que bakosi biso ya trop to banda ko luka vrai congolais vrai quinois solo ye Félix Tshisekedi Tshilombo biso etake ba di progrès to yera po to accueillir yo mokonzi ya mboka. Merci beaucoup. Ni ebele ya ba congolais bae awa eza po nini bato ba comprendre le message il faut faire passer le message. Si nous sommes venus ici nombreux, moi je m'appelle président Saradou parlement de Bouginza Komatete. Soki toye a biso nyonso ba congolais toye pona koyamba retour ya mokonzi ya mboka. Toye koyamba retour ne po nini? Toye koyamba retour ne po to comprendre ete ba sorti ya président de la République nous peut ba retomber à malamu. Lolenge abimaki liboso azongiseli biso 1 milliard kati na Congo ndenge moko pe lelo après bobimina ye sur 48 milliards de dollars au photos na COP 26 ne tozui 500 millions et ça avantage na Congo yango to rappeler ba congolais soko moni tous les congolais aza awa eza pour Félix azo sa mosa malamu azo gérer différents na bateau ba gérer Congo 18 heures de gestion lelo ezali accueil ya président de la République Fati Beton akiti na mabele toya wapona koyamba ye pona ko ayeba yango ke musala uti ko sala peuple congolais ayambi yango pe bandimi yango auti ko sala musala munene oyo azwi ba contact a sokoli image oyo tozala nango kalate oyo ezalaki soki mikile sangani ata so ba solo la makambo ya écosystème tozala te ba solo la makambo non insécurité pétrole tozala te Congo ezalaka susu te na makambo wana yango moni Fati Beton auti na logique oyo ya ko sokola image wana to bandi ko participer na ba assise na ba réunion internationale na ba réunion nyonso esangisaka batu bamboka minene Congo pe to komi kozala biso to benga Fati tu sociata ndenge balbana ki Congo tu sociata ezali soso oya grataka soso azo gratete ba pousser ba kokufa nzala Fati tanga otambola eza ba voyage a pambate a obeta plein ki tu sociata azo gratter pour ba poussin pour ba congolais ba se retrouver. Donc aujourd'hui ezali une fierté lelo ya kozala congolais sur le plan international parce que ba pays ya minene ba bandi koyeba que Congo ezalaka et Congo ezali na bato bazo défendre intérêt na yango na intérêt ya Afrique et tout ça ezali grâce ya sens ya démocratie ndenge Fati Beton za na démocratie na makila na nzoto. Donc ça bénéficie aujourd'hui pour le Congo. Tous les gens ont le lobby, mais lobby ba relation tous nango eza pour intérêt ya Congo. Bravo pour nae. Yango tanga okita na mabele, faut sentir que
ba congolais bandimi musala uti ko sala et que to betelier maboko bravo à continuer ndengona ko biso dans un environnement moko assaini sur le plan relationnel, sur le plan sécuritaire. Voilà, donc ça pendant ndengona ngomoni mokilo yo ndenge moni batu base ezotambola boye lo ba congolais tout batelemi ezali likambo ya congolais. Donc société civile, ba force vive nyonso, ba parti politique tout yango moni batu ba se mobiliser idée parce qu'il ba sa peine à terrain pour kaka Fachi ayeba que nos peuple congolais dans la simanae. Donc ils allaient avertissement na ba ba ndimate. Ba Saint Thomas ba Santu Mona ba Santu Thomas buka mona buka kukila ba komo na pe ba kondima. Donc lelo sur le plan international Congo est sur place na yango. Ba ko sala sous loko mususu te sans que Congo aza libanda. Ce qui ba sur le makambo écosystème Congo fo azala. Ba sur le makambo tel sport et tel santé tous les secteurs ya vie nationale Congo même si pas débat sur le plan international Congo a dans la place naïe, donc désormais le Congo est considéré, c'est pour moi une fierté aux la Congolais lelo, grâce à Fachi Béton, il y a vision et à Fachi Béton. Donc en tout cas, le coup yango yango, tellement mère tout va mobiliser. On a koyamba Fachi Béton en tout cas, ba Congolais ba yeba yango, nous avons une chance à Rosana Fachi comme président de la République. C'est une chance pour le Congo. Alors to Simbaye to soutenir lié. Merci beaucoup. Bon. To sepeli mingi koya nesika oyo koyamba mokonzi ya mboka Fachi Béton pona kolakisa ye ke biso ba jeunesse biso bana ya UDPS Kibasa to répondre présent à un aéroport international ya Njili pona kolakisa ye ke to lingi ye tozo soutenir ba action na ye tozo soutenir ba idée na ye pona to moni ke idée wana ezo mema Congo liboso eza ko pesa Congo valeur sur le plan international. Voyez jouer à Kei et même biso eloko ya bien tant que kita amona ke biso peuple congolais to sepeli na ye et Augustin Kibasa Maliba oyo azali ministre ya Petentik yende azali autorité morale na biso to ye ko représenter awa elongo la jeunesse mobimba na secrétaire mobimba tozali awa pour la soutenir président na biso inga est toujours Fachi Béton Fachi Béton Fachi Béton. Bimbo
Ouais, toyoko yamba mokonza mboka ndenge tolobaka ete Fachi Beton azali le président le plus populaire. Soki oboyi Fachi melano ja. Pamba te tolobaka soki oboyi Fachi katisa nanga. Pamba te na ngambu kuna okokuta na pena Papa Ocho. Papa Ocho makoyebisa yo Fachi Beton azali mokonzi na. Pamba te Fachi Beton azali président ya Union Afrique. Yango tolobi soki oboyi Fachi Beton okotuna ngula koyebisa tuna ta. Ntaba koyebisa tuna meme akoyebisa tuna so akolelela yo. Lelo toyebisi peuple congolais tongo etani pamba te peuple congolais aza kolakisa ete Fachi Beton azali président le plus populaire. Na kata Congo eza na président mususu te po Fachi Beton akangi Afrique mobile. Soki otie tembe okotuna ba président nyonso ya Afrique bakoyebisa Fachi azali mokonzi na ba. Il est PS viva. Peuple congolais tomona loboko la kisabo kasite ya Fachi Beton ganga makasi ba. Soki tokolingana ya solo alleluia. Tokomona kembona Fachi. O soki tokolingana ya solo alleluia. Tokomona kembona Fachi. O kembo kembo. Tokomona kembona Fachi. Faila kufa, Mosita kufa, Faila kufa, Faila kufa, Faila kufa, distraction, Faila kufa, distraction, Kabila kufa. Oh Fachi, Fachi, Mokonza mboka. Oh Fachi, Fachi, Mokonza mboka. Oh Facha kosala, emana de mana, 3 mana, 4 mana, 5 mana, 6 mana, 7 mana, 8 mana, 9 mana. Facha kosala. Oh Fachi, Fachi, oh Fachi, Fachi, oh Facha kosala. Bana Congo, bana mukili mobimba ndeni yebisaki bino ya bino yeyo soldat du peuple ve mondongo donc serviteur des autres tuye na kati aéroport tuye kuyamba mukonzi ya mboka biso nyonso tutumonia tous les tendances confondues peuple congolais tuye balobi se somo mokonzi awuti na mboka ya Yesu bayambi ye lolenge bayambaka mokonzi pende na ndenge kibokonzi po ya Fachi Beton ibongo yo muto usutikale na nsima makanisi na yo ezani biso bakongole tusangani na nsima Fachi Beton mboka yango ikomi kutongama mboka ikomi kozonga na maboko na biso bakongole bane ya mboka bato oyo bazwaki mboka na biso bakangaki yango notage bakomi ko sentir mboka ikomi kozonga na maboka bakongole baza ku récupérer oya bango mboka na bango tala lelo yo tala ndenge bakoti mai biso peuple congolais tufungoli misu ndenge ngai soldat du peuple serviteur des autres le vieux mondongo na yebisaki bino tuza kufungola misu batu nyonso baza kolala pamba te mokonzi mboka Fachi Beton biso peuple tu comprendre ye oyo basangani basali liboke wana eza contre peuple Jérusalem Fachi bayambaki ye ndenge mokonzi Yerusalem Fachi bayambaki ye ndenge bakonzi Yerusalem Chilombo kota kilokola mokonzi
merci bana monde tie na pesi mbote na bato nyonso balingaka ngai bato nyonso bazo soutenir Fachi Beton na pesi bino nyonso mbote ba congolais na diaspora no commerce ya kulobeleza te ngai serviteur des autres soldats du peuple mwana ndako tuye kulekisa bango tutaisa bango Kenge Congolais lingaka Fachi Beton. Fachi Beton, Biki Rouge, Pinetre, Tchango Kodi Bende, Aki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 , tout mon pépé, Bakanga Kate, Grand Aigle Noir, Moto Volcan, Arc-en-Ciel, Mboule Sili, Congolais passe na biso abu, Pia. Tozana esengo ya koyamba mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka Fachi Beton. Pola ni to yamba mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka ameneli biso ba exploit o depuis Congo eza Congo nano esalamate. Yango moni kozonga na ye. Lelo toza mobiliser le quoi mutu moko ya kolakisa président de la République ke toza ebele na simana ye. C'est pour cela présence na biso na kati esika. Oyo azolanda idéologie ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toyaki lelo kolakisa ye ke bana mboka batiki ete makambu oyo ye azosala libanda ya mboka eza pona intérêt ya peuple congolais. Yango toyaki koyebisa bato na monde ke non peuple congolais toujours aza na nsima na ye. Yango moni biso AIC toye ko représenter Mama Elige Muzinga oyo ekamami na ye mwana mboka. Oyo nyonso ozomona oyo ezali bakombata bazali ebele awa toye kostenir baction ya chef de l'État. Yango toye kolakisa na monde lelo que non Fati azali président oyo lelo akotombola mboka oyo parce que Fati azwaki mboka oyo na se lelo alingi atombola yango mais banguna baye po babundisa ye yango biso bana mboka tolobi non tokotika ye te tokosute tanki aza mwana mboka tokokende na ye jusqu'à suka pour que alonga mandat na ye pe tokopesa ye deuxième mandat ndenge esengebeli yango bana mboka nyonso baza na bongo te Aïssa, pour l'unité du Congo, pour l'unité du Congo, pour l'unité du Congo. Bango bisoto bisoto la kata union sacrée mais makambo etali entre bango na yese bisoto na kati to yebite to yebike baza kata union sacrée mais to yebima na bango etali bisote bisoto ye pona Mama Elige Muzinga eza alliance pour l'unité du Congo bisoto ye pona bongo eza bongo. Aujourd'hui c'est une fierté, nous extériorisons la fierté et je demande vraiment le peuple congolais d'être fier de son président de la République. Car il y a des décennies dans ces pays, nous avons vu les représentants, les chefs d'État défiler, mais aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi fait de nous des Congolais fiers, tout simplement parce qu'il y a une récupération totale de leadership sur le plan environnemental ainsi que climatique du monde. Vous avez tous suivi le G20 qui réunit tout le grand de ces mondes des pays fortement industrialisés au COP 26 qui ont accepté de pouvoir subvenir à l'environnement. Et c'est grâce à notre président Félix Antoine Tshisekedi que cela a eu lieu. C'est une fierté, c'est une fierté. Voilà pourquoi nous venons l'accueillir en triomphe et digne de ce qu'il vient de faire, car le périple diplomatique qu'il vient de faire dépasse fortement. Nous sommes très fiers. Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, en sigle à 100% Fachi. Nous sommes une ASBEL qui fait partie de la grande plateforme que nous appelons Force politique et sociale alliée à l'UDPS, FPAU de Laurent Batumuna, coordonné et par Laurent Batumuna. Yango tozana esengo makasi ya koya na aéroport lelo koyamba mokonzi na biso po depuis tobandi depuis tokoli toyebi bien que bakonzi baleki na mboka oyo
mais eloko Félix Antoine Tshisekedi asali elekili biso makasi yango toza kosenga peuple mobimba to soutenir ye yango biso toye na aéroport awa koyamba ye a récupérer penza leadership na biso o bazali ko benga bokonzi ya monene o ezali kotala penza environnement sur le plan mondial na climatique biso penza to bengani pays solution. Pays solution lelo yebani RDC. RDC ezalaki kaka na sima mulongo. RDC ezalaki kaka na sima ya batu nyonso. Lelo babengi biso pays de solution grâce à Félix Antoine Tshisekedi. Yango toye koyamba ye penza na esengo makasi awa na aéroport ya Njili. Le président est là. Les blocs de l'opposition. Oui, nous avons pensé réserver un accueil très chaleureux à notre champion parce qu'il vient d'accomplir un exploit sur le plan diplomatique. C'est un exploit sans précédent. Assister à une grande réunion très stratégique de G20 et faire parler du Congo. Parler du Congo, vendre la carte de visite de la RDC. Et après cela, il est allé à la COP26 où il a fait également, il a rectifié ce qui n'allait pas. Les erreurs du passé, c'était quoi? Le Congo a la deuxième réserve mondiale en ce qui concerne la forêt. Mais c'est l'Amazonie qui bénéficiait de tout ça. Et ici, en Afrique centrale, dans le bassin du Congo, on s'est partagé ce potentiel ou les retombées de ce potentiel avec d'autres pays sans tenir compte que c'est nous qui regorgeons presque 80%. Et là, il a réussi à faire que le Congo soit considéré comme pays solution. Et c'est agréé par tout le monde. Vous avez vu même l'empressement de la Grande-Bretagne à signer un accord avec la RDC. Tout cela, ce sont des avancées, ce sont des signes qui montrent que le Congo a récupéré sa place dans le concert des nations. Et cela mérite qu'il soit très bien accueilli. Vous savez, bien avant cela, il est allé en Israël. Après avoir dédié ce pays à l'Éternel. Et l'Israël, c'est là où Jésus-Christ Nazareth est né. Et il a été enterré bien que ressuscité. Il est allé remettre le Congo dans le plan divin. Et ça, ce sont des missions, ce sont des symboles très importants qui nécessitent que le peuple congolais, avec toutes nos difficultés, nous ne les ignorons pas, que nous puissions nous mettre debout, relever ou dresser le front et avancer. Moi, je crois que le président de la République mérite qu'il soit encouragé, qu'il soit poussé à aller vers l'avant. Et c'est alors que nous, Congolais, nous allons nous retrouver. Donc, nous sommes unis derrière lui. En un mot, c'est un pari gagné. Oui ou non? En un mot, c'est un pari gagné, ça c'est indéniable. À notre niveau de la société civile et révolutionnaire, nous sommes les représentants directs et réels du peuple congolais par rapport à la compétition diplomatique sur base d'un concours exceptionnel marqué par le numéro 1 de la nation, en l'occurrence le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce qui nous ont poussé aujourd'hui de lui réserver un accueil chaleureux. Pourquoi? Parce que l'accueil d'aujourd'hui, il ne vient pas comme président d'un parti politique qu'on appelle UDPS, il y vient comme le numéro 1 de la nation. En tant que numéro 1 de la nation, le peuple congolais s'est mobilisé pour l'accueillir et prouver qu'en tout cas, il a entamé, il a mené l'image de notre pays dans un standard international élevé, entre autres les grands décideurs du monde. Vous
connaissez dans les organisations internationales qu'on appelle OI, il y a les décideurs dans les systèmes capitalistes, diplomatiques et politiques. Au fur et à mesure qu'il a montré de quoi il est capable pour donner l'image de notre pays à l'extérieur, ceci a poussé le peuple congolais de le recevoir, de lui réserver un accueil très chaleureux où tout le peuple congolais s'est mobilisé de tous les quatre coins. Et chose grave, je vis même ceux qui sont dans des provinces voisines de la capitale, se sont approchés, ils sont venus nuitement juste pour honorer le numéro 1 du pays qui est le citoyen, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu rester aussi indifférents au niveau de la société civile révolutionnaire dont je suis le coordonnateur national. Et cet appel a été respecté, que nous avions fait, mais aujourd'hui c'est une joie immense. Je crois qu'à partir du moment où il a eu à convaincre les décideurs du monde, notre pays aussi va décoller et que l'image de la RDC qui était autrefois mal vue, je crois et j'espère, il y a déjà un nouveau départ. C'est pourquoi il va intégrer maintenant une nouvelle politique nationale et internationale, et citons encore dans sa qualité en tant que président en exercice de l'Union africaine. Voilà pourquoi nous sommes là, la journée d'aujourd'hui, qui a été marquée par cet accueil dont nous attendons le numéro 1 du pays. Accuser les chefs de l'État de dépenser l'argent de leur public dans des voyages qui ne rapportent rien. Mais cette fois-ci, vous avez vous-même constaté que ces voyages, depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, c'est la première fois que les chefs d'État africains, je dis bien, côtoient le monde grand. Non seulement nous avons eu déjà $1 milliard aux Émirats arabes unis, nous venons d'avoir $3 milliards d'aide en Israël, et aujourd'hui le gouvernement américain a décidé à travers Joe Biden lui-même de nous accompagner dans le processus électoral. Et à Glasgow, on vient de débloquer $5 milliards pour accompagner la RDC comme pays solution. Nous avons dit que comme c'est la première fois que les chefs d'État congolais en fonction réalisent cette victoire diplomatique, ça vaut la peine de pouvoir lui réserver un accueil digne de sa taille, mais aussi c'est une réponse à celle qui crée des groupes antipatriotiques pour dire que Tshisekedi est populaire. Nous voulons démontrer aujourd'hui que l'Union sacrée a réellement une majorité et assise une majorité réelle. Voilà pourquoi nous sommes mobilisés, indépendamment, sans argent. C'est une mobilisation 0 franc pour démontrer que le chef de l'État congolais est bel et bien soutenu contrairement à l'impression qu'on donne. Et c'est un message fort que nous donnons à ces blocs antipatriotiques qui doivent faire attention que toute action qui sera menée contre la volonté du peuple, ils retrouveront cette marée humaine devant eux. Nous sommes tous venus célébrer ou nous sommes venus pour accompagner, quoi. Nous pouvons dire que notre pays était pendant un certain moment absente sur la scène internationale avec la tournée que le chef de l'État a pu faire pendant, je peux dire, toute cette semaine, de l'Israël en passant par l'Italie jusqu'en Angleterre. Je crois que c'est une nouvelle ère que nous espérons qui puisse ouvrir les portes aux investisseurs internationaux et des investisseurs qui sont les vrais pour accompagner évidemment notre pays dans la voie du développement. De nous dire que non, il y a un changement dans le fait que dans les concerts des nations, le Congo était devenu un pays infréquentable qu'on ne pouvait plus voir sur la scène internationale. Alors nous espérons qu'après cette étape, nous allons entrer dans la phase d'accompagnement de grands projets qui nécessitent évidemment des fonds
de la part de la communauté internationale. Je donne un exemple pour le cas de l'environnement. La forêt du Congo, c'est, je peux dire, le poumon mondial pour, donc, qui renferme les réserves stratégiques de carbone qui, depuis des décennies, on avait décidé que nous pourrions, en tant que tel, sauvegarder notre forêt et en compensation, les nations du monde qui polluent évidemment l'atmosphère avec leurs industries pourront commencer à nous verser quelque chose. Et c'est ce qui a été, je peux dire aujourd'hui, d'effectivité. Et c'est pour cela, pour nous, nous espérons que cette cagnotte qui, à la fin de chaque année, pourra permettre qu'on puisse construire soit des routes, des écoles, soit d'autres projets dans les domaines du social dont le peuple congolais a vraiment tant besoin. Ont promis à la RDC plus de 50 millions de dollars parce que la RDC participe, 500 millions de dollars parce que la RDC participe beaucoup sur les questions du climat. Quelle est votre réaction par rapport à cette récite diplomatique du président de la République? Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que le Congo est de retour. Le Congo est de retour sur la scène internationale. Vous avez vu les images avec le président Joe Biden. On peut tout dire, les images ne trompent pas. Donc ça montre qu'il s'agit vraiment des retrouvailles. Alors des shows de retrouvailles, des accolades, des sourires. C'est pas un hasard. Nous sommes un très grand pays et reconnu, et respecté et qui avait quitté la scène internationale depuis longtemps. Et on peut tout dire. Il y en a qui critiquent le voyage du président de la République. Mais ça commence à porter. Ça, je peux vous assurer d'une chose, c'est enfin la reconnaissance de la place et du rôle de ce pays. Et ça, il faut vraiment en remercier le président Tshisekedi. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un pari gagné pour vous? Pour la RDC? Bon, écoutez, c'est un début. Je vous dis qu'on a perdu beaucoup de temps pendant, j'allais dire, le régime de Kabila. On avait quitté la scène internationale. Vous savez comment le père Kabila s'était isolé. Le fils Kabila, après avoir été accueilli à l'étranger, s'est isolé. Or, le Congo, c'est un pays qui a un rôle puissant sur la scène internationale. Et je pense que c'est le message que l'homme le plus puissant de la Terre a envoyé à la Terre entière, la reconnaissance du Congo de son président. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Le président de la République a obtenu 500 millions de dollars par les bailleurs et par les pays industrialisés pour participer à la réduction par rapport au climat. Quelle récite donnez-vous par rapport à ce que le président de la République a réalisé? Docteur Kankonda, l'un des communicateurs de l'Union sacrée, par ricochet du chef de l'État. Le président de partis politiques, prenez-nous en charge. Donc, vous avez vu vous-même la réalisation. La RDC, il faut vous rappeler ici que nous étions dans un trou béant et trou profond. Nous étions déconnectés du monde. Aujourd'hui, par la diplomatie, par l'intelligence, par la stratégie du chef de l'État Félix Antoine Tshilombo, vous voyez la RDC, il est maintenant dans les concerts des nations. Il faut vous rappeler que Joe Biden n'a pas résigné, il voulait même sauter sur lui. C'est parce qu'il sait qu'aujourd'hui nous avons un précurseur, nous avons un pays qui est le poumon qui va sauver le monde à travers notre
forêt qui est 3e ou 4e position dans le monde. Mais c'est nous qui avons une forte place dans le monde, raison pour laquelle vous les avez vus à courir derrière lui. Vous avez vu Angela Merkel, vous avez vu le président italien et les autres. Il revient de l'autre côté avec plus d'1 milliard, disons demi-milliard de dollars. Je vous dis que ce n'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, la RDC récupère sa place d'antan. Des leaders africains, comme les a dit d'autres présidents, que si l'Afrique ne marche pas, c'est parce que la RDC est par terre. Cet éléphant de pied d'argile est en train de se relever. Je vais vous dire que tout ce qu'il a fait comme promesse, il va le réaliser à travers ses quinquennats. Et nous pensons qu'il va encore avoir un autre mandat pour pouvoir matérialiser la vision du peuple d'abord, élever ces pays. Il faut vous rappeler que nous n'avons pas d'avion, nous n'avons pas de bateau. Avec les 18 ans qui est derrière nous, on a perdu des temps énormes, mais il est grand temps pour que nous puissions reconstruire ces pays avec la volonté de tous. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.